Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Il y a Tindika Télévision, c'est votre humble servante Sephora Kings. Obo mesana toujours ko yamba na banda ko na bino na betando mike na bino bisika nyonso oyo basango na biso écoute la rabino. Bon continuer ko zala wana pona biso pe to zala toujours wana pona ko yela bino ba information ba news ndenge bo mesana ko yamba na betando mike na bino. Merci pour la fidélité, merci pour ba remarque, mais merci pour ba oyo ba mesana ko pesa ba incite na ba pe to mesana toujours ko bango nazali nga morote nazali na papa mao mesana ko yamba malgré ba mikolo bosili komona été mais azongeli biso lelo tozali na plateau to romeka moko décortiquer ba sujet o ezali ya liwa oyo ya président ya juge o asili ko kufa to ko décortiquer puis lisusu makambo esili ko sala ya destitution ya Jean-Marc Kabunda donc to kolobela moi mingi sur ba sujet wana. Bonjour papa mao. Bonjour ma journaliste na sipeli mingi pour la mikona yo kala na bisi o mitungisi mingi pozo ngai yo na ye beta ngo to panzango ndambo na ndunda bato balia bana mboka ba mona lumière na ba liste ko sala na mazuma lo bato ko sala to ko zwa ba zwa penza solution na ba préoccupation na bango pe toleka. Papa mao to sili komona nde basili ko destituer mwana mboka Jean-Marc président Jean-Marc Kabunda pona yo ozwi message wana ndengeni. Bon destitution et les actions moko et le parlement. Hein, c'est normal. Hein? À quoi qui député voté par le peuple, mais comme maintenant l'école a battu son bureau, et les qui député bango moko, bako sala vote na bango baté na place où il y a premier vice-président à parlement. Mais avant comme premier vice à parlement, et c'est là qui na réunion moko en dehors ya parlement. Yé moko coordonnateur ya cash. Na coordonnateur ya FCC na batu na bango. Vous savez quoi ya? Baké ko vendre na libanda na butu ou bien je ne sais pas à quel moment un dimanche samedi comment avant que baya na parlement ba ça la vote pour population mona ke no ba voter député na biso ba communauté premier vice-président. Vous savez quoi ya? Kuna bazala kuna libanda bazala ki ba député ye azala ki pena grade mususu azaki coordonnateur ya cash. En face na yazaki na coordonnateur ya FCC mais c'est Néhémie. Vous savez quoi ya? Si ko lelo aza destitué pas comme député honorable Jean-Marc Kabunda azaka député na parlement à Longwe ayeko vanda na kiti kuna na likolo kuna perchoir à Longwe c'est pas un problème. Vous savez à cause de l'éternalité même bo bazana ba pas éternel té moment na bango pe ekoya mais au etali honorable Jean-Marc Kabunda à Longwe. Oui, et c'est plus ba mususu. Mais calcul wana basali calcul ya mabe. Ba ke pena na raisonnement bango tina sukate. Et muta sala ki calcul wana akosi FCC. Mama akosi bango penza. Akosi ba wana ndenge. Ndenge ni naibisa yo. C'est-à-dire que muto yo amataki wana avant matawana bozalaki na nkuku. Bino en tant que coordonnateur kuna bovani na staff, bosole que non ye akomata wana. D'accord non? Kaka ndenge bosola ki na coin. Il fallait bozonga na coin wana esika bovanda na coordonnateur place pour salaka ba poste nyonso ba responsabilité hein na gouvernement ou na parlement ou partout bovanda sous bosoleli et c'est nango ozomona siko hein mais comme na sens que ba destituer mutu na public ou ya coalition ozomona siko yo ba sala ba mouvement moko boye bien que eza peke pas to bango peke er moko eza entaché na ba irrégularité et belé eza malamuté to que na sens politique nan acte wana o e passa qui a destitution na ye éjection na ye wana eza malamu te na cadre ya coalition basali calcul ya mabe na ndenge nini balongoli premier vice-président ya parlement batiki ye comme coordonnateur ya cash na coalition bango nde bavandaka na coalition po na yebisa eloko moko boye mama simba yango lelo na yebisa bandeko pe que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a signé signature na ye na accord ya coalition wana FCC na ka signature na ye ezate. Nous sommes engagé FCC na cash kuna ki na coalition yinga na kati. Chef de l'État a s'engagé. Muto engagé kuna s'engagé izanani
Jean-Marc Kaboun. Sikoyo ba bosana kike yende avant na coalition yende to sinagana ye poto tia bato na ba poste ba responsabilité mais tout longolo en tant que premier vice-président yango na lobi ke basali calcul mabe ba melingi singa to longoli ye oui mais siko comme coordinateur lobi ba PDG ba yoya lobi ambassadeur ba zoya lobi gouvernement remaniement ezoya lobi boye nani ba kovanda na ye lisusu. Est-ce que bakozana courage ko benga coordinateur à cash ye wana zaki premier vice-président ya assemblée aya ko sona bango apesa bango sumo sala non na monique basali calcul ya mabe ba yebite makambazo sana loyenge bakosi mais biso peuple tebi ke mwana mboka honorable Jean-Marc Kaboun a sala na lisumo te na ye alobaki vérité ozomona sortie médiatique ya président ya Sénat monsieur Tambwe Mwamba honorable Tambwe Mwamba honorable abimi alobi makambo moko politique pour ba vérité ezali na sima pour makambo politique ba vérité ezali batama abimi alobi oyo alobaki mais il faut recevoir pe réponse politique na kamo susu na ndenge moko ke elakisa ye ke non makambo zo sala wana uzoboma na CCC wana peuple il faut ayebango poto katango réponse politique nango eza sortie médiatique ya nani ya honorable Jean-Marc Kaboun réponse yango wana abisete eza kitoko ko sala nani congrès te pona nini pona ko sala congrès il faut 7 millions de dollars maintenant on a coronavirus oyo na problème social ya peuple tout ça la ka pona 1 heure 1 minute 1 heure du temps ko sala ka moi eloko wana 7 millions te tanango eza yango te asali mabe wapi soki ezalaki na 7 millions abenda kimbongo ya c'est autre chose soki ezalaki na 7 millions azwa kimbongo pe ayeko baki a dénoncer yango wana eloko mosusu mais za projet moko ke basala yango bongo d'habitude eloko ezo pesa passe pe lisusu eza boye ndenga lobi ke 7 millions wana oli to sala boye mama na zo mo kilo batu mabe bazali ndenga abota mabe akola mabe azoke na bota mabe non wana bato FCC bazaba na nzambe te bazaba bato nzambe imaginez na ndenge bakenda mbango na makakto asaliti ya kolongola honorable Jean-Marc Kaboun yango na biso basali calcul mabe c'est dit ki bakem musika te po se na kana bango bazana mbeba ya président ya Sénat azwa mbonga l'état abimisa ebele 4 millions aye ko utiliser yango combien to yebite peut-être 800 000 francs congolais peut-être 1 million à pamba sikoyo bato baloba te ke moye ko bimisa mbongo wana eza te na muto abimisi mbongo déjà asaleli il y a tout le dossier déjà na tribunal ou na parquet je ne sais pas d'ici là bon OK à longwe kuna les sous oui certainement il va quitter le poste ce que to kuna côté ya nani ya longola ki na FCC ba beti kuna longola Jean-Marc péché na bango makasi zaki pour nani na lobby vérité mais baza ba lâche madame bata FCC baza ba lâche baza ba mibalité mobali ayaka boye face à face alors que tenga na lingo sutenga mona chaki yo nazo longola yo ozoma siko ya to boyi coalition na ndenge lwa na coalition za tina te to boyi yango po exposer biso la peuple ozoma siko ya mibala bimi alobi mobali na face bandongwani mais où est utiliser bato mosusu MLC mais parti wana pe MLC baza bato moko très compliqué hein bandaka totali bango peut-être tangi bango basalaka babimaka mingi hein babimaka mingi so totali ndenge babotama ndenge bakendaka bato babimaka kaka parti wana babimaka kaka bakendaka na ngamba mbongo balandaka mbongo bakendaka kaka bazana bango normal te balobaka kaka donc bato wana baza malamu te balobaka kaka babimaka kaka pe na ngamba ngo kaka wana so totali bato moko baza pe na ngamba surtout mingi ya lamuka ozomona siko ya bakena mingi bazaka abimaki na MLC baza ebele babimaka na MLC balandaka mbongo so babimisi mbongo boye balingani nzoto na bango a trahir kaka ndenge nini bango FCC ba mibali ya solo so bazaki mibali ya solo penza hein non bakoko utiliser mutu te ya opposition soit disant bakoko za mutu MLC te d'ailleurs ba bebisi kutu MLC na lamuka ki bato moko déjà bato moko to considérer bango te papa maoto sili komona ete ba combattant par rapport à la destitution, il y a président Jean-Marc Kaboun, Datomoni, ba combattant à 10e rue, basili ko sala vraiment des ordres, te ba trouble, te ndenge ba sala ka vraiment na bangonganyo sur le batanyo sur ce que le romo ya mabe salami na parti na bango. Raison nini o e salami était ba sala des ordres te par rapport à la destitution à Molamboka Jean-Marc Kaboun. Bon ba combattant baza ba politicien non?
baza ba milicite ba politicien faut ba yeba eloko oyo avantage nango ezani désavantage nango eza nini place nini oyo tokokotela yango mpona kosala bozo comprendre bakomata bayebi yango et eza likambo mpo ya auto réflexion ozomona sikoyo c'est-à-dire que il faut tovana tokanisa nanu eza nini eloko yango ozo comprendre quelque part aussi biso na bacombattant il faut tokanisa mpe totala toyese auto évaluer ezala ye moko mokonzi mpe ya biso ya UDPS oyo balongoli honorable Jean il faut s'auto évaluer ozomona eza très important soki tozo s'auto évaluer te toko avancer te ezala kota parti ezala kota mosala na ye ozomona sikoyo eza très important ko s'auto évaluer conclusion na yo eza conclusion ya bato mosusu te parce que bato bazoloba mingi mpe concernant yo bato moke bakoyebiso mabe oyo osalaka usat bato ebele bakoyebiso mabe parce que bato nyonso mpe bakolinga yo te il faut koyoka ozomona sikoyo yango tobengi yango ke moto nyonso fa s'auto évaluer yango mona calme eza mpe na nini na UDPS ya bacombattant na faveur na ye c'est ya UDPS comme na de faveur na ye ozomona sikoyo c'est très important makambo azoloba pour combattant nyonso azalaka vraiment na sang chaud mokonzi na ngai mpona UDPS biso longo tolinga bakonzi na biso moyen te ozo comprendre mais biso toza bapoliticien tomoni eloko esalami mpona nini esalami combattant nyonso il faut atelema ta nanu réflexion ebandi analyse ebandi ozo comprendre c'est comme ça ozomona ke réaction eza te mpona nini totali mouvement ndenge politique ezokendele vraiment il faut tokende mpe na côté neti ya peuple mpe ezokende biso za peuple non biso toza le peuple d'abord non lokola mokonzi ya mboka ke na côté le peuple d'abord et peuple pe alingi bongo biso nyonso tokokwea kaka mopanza nani ya peuple ya majorité ozomona sikoyo soki alongwe kuna mpo na ndenge abimi wana abimi na yibi mbongo ya bato te ozomona sikoyo abimi tête haute mpo na nini ya défendre nani peuple alors biso tokona osusi ya nini tosala revendication ya nini ozo comprendre mais tokozwa bango au tournant toyebi kwe moko boye bakozala na besoin ya coordonnateur ya nini ya cash ozo comprendre moi tosala bamubulu eza te kaka bango balongoli ye tokozwa bango kala te ere bakolobake non bazosala remaniement bakobenga chef d'état okende kuna bakoluka coordonnateur ya cash akende korepresente bango mpo apesa bango baposte estce akokende place bakosuka nde place basali calcule nango mabe bakosuka nde place wana e mpo bayeba ke topanzi mpenza déjà libala epanzani coalition epanzani mpo na ntango nazoloba ke d'ici là bakobenga coordonnateur ya cash nayebi te soki na français soki na anglais soki na kinyarwande soki na Zambie soki na coalition eza soute te coalition eza soute coalition eza na kombo ozo comprendre na ndenge mama eloko tosala ngo nano bien coalition eza koyoka na bato chaque bato quand baza na mokonzi na bango kuna baza na mokonzi na bango Néhémie côté na biso mokonzi na biso Jean-Marc honorable Jean-Marc Kabon bango basolaka bakabolaka baresponsabilité na baposte ndenge basalaka mais sikoyo bino bokoti masolo moko ya noir bamesse noir tolongole kaka mpona nini na dévoile secret wana biso toliaka wana ndenge nyaloba yango péché na ye yango wana mais sikoyo bolongoli mutu wana perchoir ayoki soni mais abimi tête haute mpo alobi vérité bolongoli ye likambo te azongi député comme bato nyonso mais bokobenga ye susu aya kovanda na mesa na bino tosala bapo bapartage baresponsabilité ye kaka oyo wana mpo chef d'état asina coalition wana teke azwa signature moto asina azosala yango mpo bayebana eza ye ozomona sikoyo baza bloqué ndenge baza wana bakendaki mbango na lolendo bakosaki bango mais lelo oyo mosusu bazoraisonne ke mais sikoyo nini tosani remaniement ezali nani akokende kosigne bakomba bato bamena chef d'état asigne kaka honorable Jean-Marc babloqué basali mayele mabe calculi mpe ya mabe koleka ekangi bango singa mais nazobi soke honorable Jean-Marc akolongwa te na perchoir wana akozonga na vote te o basali po bazongisa ye mais akozonga na jugement par la justice akozonga parce que nyonso basali eza nango irrégularité justice ekozongisa ye sans passer par les votes ekozala soni ya FCC soni makasi na coalition ezala susu soki justice azongisi ye na badroit na ye ke apeshaki na ye te e moto akende kofundaki atricher na faux en écriture et usage de faux mama na Trump ya honorable bon nakobenga honorable te po makambo asali eza honoré bato te ozo comprendre soki ezalaki makambo ya neti ya Sénat là c'est d'accord aliaki mbongo à l'état mais on a allé mbongo à l'état te a dévoilé kuto asimbi yango te alobi kaka ke non mieux vaut to sala makambo ndenge tozana pasi boye corona
que kobimisa mbongo autant eza na tina te qu'est-ce que ça vide bato souffrir vous comprendre et mutu ndenge na bakende kolongola pa alobi bongo te bato wana bakozala na soni justice ezongisi ba droit na ye na poste cette fois-ci ekozala coalition te ekozala justice azongisi ye po bango balongoli déjà basali élection ya lokuta po eza connu te l'état soki justice ezongisi ye coalition ekozala te et d'ailleurs nazo informé que FCC eza reconnu na l'état te ni na ministère intérieur ni na ba justice ni na ba CENI FCC ebanité cash pe na ko bango cash pe ebanité siko coalition to sala ngo wapi yango na osenga ba mokonza mboka na ba autorité nyonso ke vraiment ba ke nego tuna cour constitutionnelle wana nga na lobby ba konza mboka na ba politiciens nyonso ba yibi biso nyonso to ke nego tuna to senga cour constitutionnelle apesa biso interprétation ya coalition oyo ko nani constitution ezo senga biso est-ce que cour constitutionnelle bela biso est-ce que coalition oyo ya bato bakutani bazana bango reconnu na l'état coalition wana eza valable na ndenge toza boye majorité wana parlement tous la que constitution nani cour constitutionnelle a dévoilé biso a partagé biso to senga ngo et bazaki na pouvoir ya kondo nani ex-président wana oh le président reste en fonction bakena la cour constitutionnelle biso peto là to sala que to sanga na biso nyonso ezala ba juriste ezala non juriste ezala policier ezala non ba congolais nyonso tout na cour constitutionnelle est-ce que azani majorité ezala na parlement ya FCC ezala ya solo be ya lokuta est-ce que ezala anti-constitutionnel constitutionnel po bato wana baza enregistré te na l'état yebi bango te na bato nyonso tâche pe ba bango te est-ce que ezala majorité ya solo formulé na Congo et comme institution officielle na bato ba yebani te na l'état na moni ke po na ngai na ndenge na yebi pe mo ndambu non, et la majorité à l'Okuta, où l'État a reconnaître la ngote. Donc, si la Cour constitutionnelle a départagé bateau, on a Congo, inquiétude na biso, Cour constitutionnelle a tabiso par rapport à la coalition, ce qui est légal ou illégal. Comme ça, le président a nommé informateur pour qu'il négocie la majorité, wapi na parlement. Pour l'intérêt, la Cour constitutionnelle a éclairé le peuple congolais. Que majorité wana atal la biso a éclairé biso si majorité oyo ya FCC na parlement est légal ou illégal est constitutionnel ou bien pas na sens que total ba oyo cash est-ce que ça reconnu dans l'état ozomona siko est-ce que regroupement FCC est reconnu dans l'état congolais na intérieur na CENI na organe nyonso ya l'état si oui OK mais sinon c'est que ba cause la majorité te alors cour constitutionnelle après ça ba congolais esika ba mona pensa que non justice pe ezali bazongi sabiso ba sala ke ba pesa ndingisa na chef de l'état hein asala ordonnance ya ko nommer nani informateur pour que négocier la majorité na wapi na parlement il est clair pour nazomona ke tozo ke ndeko mona passe à pamba na bateau to sala bango ebele na parlement o baza contre peuple congolais baza contre même bazouzi baza contre même bato nyonso l'état congolais et so landi bien bato na baza bakangami basali mabe mingi na mboka to pesa bango ka faveur ba kene na simaka ya honorable député honorable sénateur et que repeme na bango kuna de refuge il faut cour constitutionnelle président cour constitutionnelle azo maloba na ngai yo papa pardon président ya cour constitutionnelle o limbola peuple congolais o tala mikanda ngo ndenge otanga kitoko o tala na qualité na yo o la biso peuple congolais est-ce que FCC na cash baza légal ou illégal Nania aussi la majorité dans le Parlement. Est-ce que FCC est cash? Bah ça vraiment la majorité est constitutionnelle. En limbo la biso peuple congolais, tozana pas si papa, papa président de la cour constitutionnelle na bazou nyonso, tozana pas si bateau yo. Yebisa biso so qui parlement majorité à parlement wana ya FCC wana. Est-ce que ça y a constitution ou bien anticonstitutionnel? Est-ce que ça légal ou illégal? Yebisa biso papa. Comme ça, ce qui est solo batikali. Ce qui est solo te, yomoko koma mukanda, yebisa chef de l'État. Azonga na ndenge ya constitution esengeli ke il faut nommer informateur akene go dégager majorité na wapi na parlement tarango si bato avancer et ko sala malamu papa mboka eza ya biso nyonso bazuzio bakota classe wana pona bana Congo pona Congo tika ke esala mabongo po bana Congo ba yo kapeke tozana mboka na esengwa mboka na bango. Papa Mao to beta moi lisolo tozali komona ba liwa to pe ba mort ezali ko salama précisément
tout autour ya tata ekolo na biso chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi tout autour na ye tozali comment na ba membre ba rapprocher bato bazali plus rapprocher na ye et puis na bato bazali na famille na ye bazali kokufa et puis na sangwama o esili ko komela biso lelo na tongo tosili comment na président juge o asili ko tika biso précisément lelo vu ba mort wana mais ça okoko pesa biso message nini par rapport ya baliwa nyonso o ezo salama na ngambo tata ekolo na ya liwa o ya président juge azali ko participer na ba projet ya ba procès 100 jours ezali ko sala. Bon maman omoni banda toza na pouvoir o ya président Félix Antoine Tshisekedi toza na ba ennemi toza pe na ba ami comme mutu nyonso na mokilo azala na ba ami azala pe na ba ennemi bokoza na mutu na kati ya ndako bozosala esika moko nzoka azala pe ennemi na yo mais il se présente comme un ami okoyeba tenzambe kaka mutu ayebi ozomona sikoyo yango monike bato bazokufa liwa bato bazokufa eza peut-être liwa musu naturel pe ezalaka nango mutu pe il faut akufa kaka soka abotami na periple na ye na mokilo il faut akufa pe kaka mais sikoyo oyo ezomona ke ndenge ezokendele ezokoma neti phénomène elongwe événement ekomi phénomène il faut étudier yango ozomona sikoyo parce que la mort c'est un événement mais ce qu'ils ont c'est la succession ya ba mort et comme phénomène oyo et comme ndenge il faut totanga sango to étudier yango ndeni bato bazokufa boye ozomona sikoyo alors c'est comme ça ozomona ke nanga na kota nangai ezake ezana eloko ezana mémoire moko ezosala ke ba décourager président ba démoraliser président na ba allure na ye oyo azanango pona mboka na nationalisme na ye na humanisme na ye. Non, mutu, papa on denga zokende biso to kofi politiquement. Il faut te décourager. Vous savez quoi ko décourager to bana bato yo, bazo travailler na ye, ba proche na ye, ya confiance. Vous savez que ba kosta la pe mabe wana par ba poison. Vous savez mi pona monduke ko yebana. Ba kena ba poison peut-être cause la bongo, mais si on nga za médecin te pona découvrir que ça poison. Mais na lui que pour to étudier yango, to étudier yango pona nini, eza succession ya ba liwa. Et comme il y a un événement, et comme il y a un phénomène, il faut tout réfléchir, non? Attends, mouto yo atangate. Akena musikate. So moni mouto kufi moko. Mi baleka ba na entourage. Non, suspect. C'est qu'il y a un problème. Il y a un truc que munga nganda ko déterminer ba décès ba mort ba tuana. Mais déjà mouto ça atangate ba que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être ils ont un poison. Vous savez ce que ils ont catché mais ils ont poison, ils ont armé, il faut la poison. Nani oh ils ont ba poison wana. Et nani azoti na pour intérêt nini 2023. 2023 monte ya musika batebele ba. Musika te. Ba ambition ils ont collé la mité ma bato l'équipe ba âge. Au moins muto na 60 ans, 61, ambition est comme na 81. Ambition est comme na 101. Moutozo ko na ba ambition, moutozo ko na ba calcul ba page ba l'applicateur aussi ba papier aussi ba calcul. Pona nini yango zo mona ma liwa ezoya ba ambition eleki ba âge abato moutoza mouto boye âge eleki ambition eleki na âge. Il faut comme président de la République, il faut zonga na pouvoir, il faut to zonga na pouvoir, il faut to sala boye. Pona ngoni non, tokena na élection, il faut se préparer pour les élections to longo la pe motoana. Mais ba calculo ya ba ruse pa pamba ya passer par ba poison, et ça ba arme ba faible. Ya ba impuissant. Ya ba étranger. Ya ba crise ba identité. Ya ba problème bazanango. Maman, tozana problème que tozala qui diriger te. Même bango bazaki na pouvoir na ndenge mokili zokende bazona oh biso salaki manzanza to sakana na pouvoir yango ezo zo motema likunya contre le peuple congolais parce que le peuple congolais ezalaki na bango gloire passe ya peuple congolais ezalaki na bango avantage ozomona siko ba minduki mbongo Congo ya mofatina économie ya mofatina ba comme ba multimilliardaire peuple pauvre mais siko bazana babimaki te baza bango nyonso na Sénat na parlement baza bazozela siko mbongo bozwaki bondukaki ba milliard siko mosala nango nini oyo congolais siko tala ba hôpital pouvoir oyo ezalaki passé basala ata hôpital te ba hôpital oyo zomona oyo nyonso oyo ata respirateur moko ezate hôpital monene mo respirateur moko suni milliard evandi ba contre étranger partout nazala ba milliard. Mais na hôpital oyo dirigeant qui boza ba pouvoir ba respirateur ezate ba mbeto ezate ba matela ezate ba kisi ezate ba pharmacie ezate na hôpital ozomona siko bato zo vivre na pauvreté mo ya ko sakana te mais yo zo nduka ba milliard siko yo zomona mutaza vivant azaki na pouvoir na ba milliard
Mais tout le monde qui non, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Na batunaye, ba mikabalo mbongo. Mais lo que pesa nga pas si maman ya za boyeke. Tu accompagner batu moko bazaba ba émigré politique. Ba yaki na bango, ba koti, ba yibi ba identité ba congolais. Ozomona, ba étudier biso na bon, ba moni biso ke bitu za batako sambela, batako bina, batako mela masanga, ba yibi ba identité na biso ba lati yango. Ba bimba congolais. Ils se sont passés pour les Congolais. Maman nazo chama ina monote. Ba vandi, ba jui pouvoir. Pouvoir ya ndenge nini? Muto nyo ça biso pasi boyezande afdel. Soit disant libération. Ba ye libération comme na kati, ba ba itendenge zalaki, ba récupérer yango, ba transformer yango na occupation maman. Pasi ya Congolais za occupation pendant 18 ans. Ba paya. Si vous savez que vous avez si la population congolaise na Congo to bénéficie na nini bango ba yeko nduka mbongo bango ba voami si ba komi ko yako na paso de ba moni ke o bito ibaki mbongo Congo ebele to pesa bango nini ba komi ko yana mbongo ko pesa ba to ba cash ne ko yako ko kebala biloko ko lia pesa boy mais ba milliard ozwa ki ya Congo pona ko yako ko so congolais na turo congolais si a fongoli miso na webisa congolais mitala yo moko ndenge ozala ki boy pendant 18 ans bazala ki la pouvoir basala ngai nini individu basala ngai nini en tant que population biso hôpital batiela ki biso ki si ba pesa ki na hôpital na musala pesa biso salaire et nini alors mi ba nani a komisa ki ngai boye eza ye chaye lisu biso nyonso to funda ye pétition ils ont les cas to funda ye biso nyonso congolais nani a komisa yo pauvre bango manani atola Sénat mingi majorité na parlement ba komisa biso particulier pauvre bango ba komina mbongo alors surtout il posait question wana bango to ko sala pétition na kombo ya mutu moko to fundi bango na état de droit yango na webisa message na congolais oya azana ba preuve na ye ayebi ke monsieur tel asalanga mabe asala ndeko mabe abotolanga ndako abotolanga ferme na ngai asangisa yango na kinga kati abotolanga mbongo na ngai ndako na ngai moma yango yo mo ba état de droit exact état de droit exact siko batazo kufa pona nini juge président kufi pona nini ba moni ke mu pepe état de droit ezokanga mutu nyonso maman mutu ya kufi juge oyo aza a honoré RDC que effectivement état de droit juge na RDC a honoré biso mais liwana ye et bébé si crédibilité en mboka tanani azo juger procès après quelque temps a kufi suspect na monde entier tout ça crédible soutien ils ont raté ba ko soupçonner nani yote mon azo juger au moni que non comme na cour argument na ba document ya okosa na ba biloko ebele okosi au moni que non ba bengi muto nga na ozala kui ba bengi muto nga fini ba bongo boy obomi juge solution ezamite po ba juge mususu bazali ebele ba remplacer procès go continuer nango yango na trobi ke monte ko tsako banga ndenge juge wana sili ko kufa te kobanga eza arme ba faible to kobanga nini liwa eza pona mutu même mutu azoboma ye pe akokufa un jour ozomona siko ya etamie ozikisa mikanda ozikisa mokili mobimba otikala yo moko peut-être mais koboma mutu po aza papa ya batu aza na mwasire na bana okata ye vie pona nini azo a conclure pété qui a condamné yo bomiye vraiment ezali sumu nene mama nazo sumu sumu nene neti wana et nazomona ke soki eza na côté ya na parti ya nani ya monsieur Vital Kamerhe na ko regretter ko kata papa ya batu ya vie na bana na ye pour na musala professionnel ya pona ya juge pour azo juger procès tel na sepeli na ngote et na nzambe yo ya likolo yende ayebi nana sali bongo epe etumbo ekozala na nzambe pour na bana wana bazolela lelo yo papa na bango aliaka na mbongo ya ko corrompre te aliaka na mbongo ya ye moko ya salaire na ye na pasi na ye lelo yo aya kotika biso pona nini aboya corruption aboya compromission aboya koloba makama pamba aboya makama pamba na leta tala lelo yo babomi mengana koloba boyeke bana Congo to fongola misu to lala te bana Congo total la procès oyo ndenge ezokende penza eza na avantage ya peuple congolais eza na avantage ya mutu mususu te état de droit eza na avantage ya peuple congolais kaka ndenge tozokende boye eza ke na suka nango
ba condamner bato ba ibaki mbongo na ba infraction oyo yebani pe justice a récupérer mbongo nyonso et état de droit et peut-être bénéfice pour benamboka tozwa ba salaire tozwa moi eloko mboka ekendeka liboso po nde justice ne tombola mboka justice ne sala ke mboka comme développer émergence ya na makambo nyonso biso nyonso to sala nyonso les juges wana ko bimali wana ye ezala wapi sambela et tout sambela popo na mokonzi ya mboka po kozwa décision ko sala état de droit eza ko tia mutu bakata ko signer état de droit justice eza liboso même ngai chef d'état même ngai to kende eza ko tia mutu bakata ndenge chef d'état tia mutu ba albike na ko pesa nzoto na ngai po na Congo na ko wa po na Congo ndenge basoda balobaka et sengeli ke biso na mboka to sema do sima maboko mutu aza na volonté politique ya ko komisa biso na esika mususa royate mopaya royate ba musuba yawate ba paya tala ndenge banduki mbongo Congo amufatina économie amufatina ba comme ba milliards Congo etikali pauvre tous la susu mutu mususu susu mopaya mususu aya susu ba paya ba ya de susu. Vraiment, donc mon chuté na suka émission na biso procès à l'évêque Pascal Mukula to su comment les alliés le 29 mot de la fin pour notre clôturer émission na biso. Bon, na procès à pasteur Mukuna, Pascal Mukuna. Eza makambo eza na justice. Tokoloba te nyonso na mbala moko, mais toloba boyeke. Kosa na yo makambo na yo ya kolia, onga na liaki te. Iye mutaliaki na famille na yo. Onga na kataki ndambo ya zwaki mususu wana d'accord. Mais ko kosa na mutu makambo ata aza mutu musumuki po aza parfait. Vraiment ko kosa la mutu ke yende mutasala nga boye. Yende mutazala ki liboso na ngai. Yende mutasala ka ngai boye. Yende mutasala boye. Ezali sumu na miso nzambe. Makasi. Et ceux qui azana raison que makambo ni bazosala eza ya ete na cadre ba biloko ba filma kiye ba kosela kiye nzambe yemoko ayebi maintenant combat na yende ngazana ngo soki combat na ye eza juste ko kangama na ye eza nango problème te et ko sala pe eloko te parce que moto azoke na combat ya justice et puis aja juste na makambo za nango vraiment et comme tina sika nango et ngana aza sûr qu'un jour président honoraire a osana interpeller la justice. Nazana elika un jour que na démarche ya mokuna pasteur na ndenge bakangisi ndenge basali bongo nazomona ke na apparition ya bana ya musée ndenge bazo ko bima ba Ibrahim wana banani na oya prêtre wana azoya soki ayaki déjà na yebite ba onyonso nazomona déjà elili ya ex président na justice. Alors soki bakeko juger sur identité ozomona siko ya akobika te po soki bato bakoteli yo bobalbi ne yete mabe et que pesanga na ko lela mo likolo wana soki banding ba bande ko na ya bote azande ko na bisote azaboye na ko lela que na la diriger ngai congolais na nyokami pendant 18 ans pauvreté et lié ba congolais pona mutu mosusu na Congo bana Congo ba ko lela ba ko bimona ba zoba na un australopithèque Qui est australopithèque? Aya ki na bout ya mbula Wana nani? Na lui président honoraire. Donc, et ça qui te côté que moi na que na erreur na ça qui a encadré bande ko na yete et que bande ko ba komi ko benga na ye ne do benga na ki talaka makama bible ba boya ki azande ko na biso te ba tekiye. Vous comprenez ce que ce qui ba tekiye ndenge ba tekaki Joseph ya bible. Ah, peut-être na yebite mais ce qui ba ke côté ka ina sens que ba témoigner la justice ki azande ko na biso te. Tokene na bonne na balomine balobine ba to atteste tel tokene boye. Ah, et que va confirmer que Azaboye na bisoté, Azande ko na bisoté, ba pesa ba origine na ye très bien boye na boye. Maman eko soba congolais ba bololé. Ozomona siko niveau wana ba ko lela. Et c'est comme ça que na liga que congolais nyonso a se réveiller ata la pesa makambo ndenge ezokende. Ozomona siko. On appelle ça moto poto banga e. Non, ba pesa ka moto na côté essence te. Yo naza kata na likola tono ya essence. Opelisa moto yo moko kozika te. Ozomona te mama. Azawana opelisa moto ndenge na likola tono ya essence. Bande ko ngai moko baboye ngai. Ozomona te. Siko opelisa moto. Ukufat. Et d'ailleurs, ils ont un problème OK. Ba question on est là nga mingi. Que na mausolée wana. Est-ce que musée azali? Il y a solo.
soki bana bazobima boye papa mama aza wapi boye est-ce que na mozele azali baza esprit mabe bato yo baza bandeko na biso te pama odoromo chite mpo na bato bazala mposo ozwa contact na te mpo makambo eza ebele bongo télévision eza ngonga naza na mingi ya kopesa bana Congo bapanzana kaka nyonso tolia kaka ndambo ozomona mais mabe côté FCC ndenge basala pouvoir baencadraki président na bango te mpo na bandeko na ye donc oyo nyonso ezoya eza biloko baevita pendant 18 ans bakanga yango koloba te pendant 18 ans mais lelo oyo porte yango esa nini efongwami mpo na nini mpo na bango moko so toloba boye eza bango nde bafongolaki porte baencadraki bandeko na bango malamu te biso ya bato te ozomona sikoyo biso toloba na biso makambo oyo toomona na télévision ozoloba yango nalobi ke mingi ya koloba ezali estce moze aza na mozole po banolo baboye bazosala esengo ya victoire ti basa no mais lelo ekoma ya kolela kolela wana bazelaka po moto aza na kati ubie abima mama makambo ezali na mokili oyo tika te kobeta yango masolo mokolo mosusu mpona mposa bato bakokota contact nao bon soki kobenga tobenga na plus 243 81 43 78 78 2 d'accord bandela plus 243 81 43 78 78 2 vraiment bokozwa ngai wana na WhatsApp te il faut appel kaka kobe osali SMS nakozwa ngai même na WhatsApp tie SMS na yo bon je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire mais en tout cas okomona ke nyonso eza bien numéro yango wana pesi bino masolo eza ebele mpo eza ngonga na sepela na yo mpo tiaka nga mpe na disposition mais nalobi mpe mingi tobomamaka mosusu tokopanza kaka mais l'esprit ya bien eza na cadre ya politique non soki ye mpe aza na masolo akobeta abeti contre biso ocomprendre cher internaute merci cher internaute ya Tindika télévision bomoni maye papa mawa asili kopesa konimbondela bino donc bon continuer ko s'abonner massivement na kati ya chaîne ya bino ya internet ya Tindika télévision na pesi bambote belé na Naomi Mumbei na pesi susu bambote na Lida Tango au anniversaire ne to le kakala mingi te ya quelques jours joyeux anniversaire à toi Lida Tango hein l'homme selon le cœur de Bénédicte Mwanza joyeux anniversaire à toi Lida Tango, donc plein de bonnes choses à toi. Na pesi sous bambo te belé na Clarisse Numbila social, bambo te belé na Jema Kindwelo, bambo te belé na Ritiana Luzolo, bambo te belé na Baenos Balinganga Sephora Kings, bambo te belé na cameraman na Chako, bambo te belé na Mike, papa Normonto. Donc merci, remerciement na ba Kolo chaîne, papi Kelina Rifan Kisombe. Donc on se dit au revoir à la prochaine numéro.